tu as fait Rebasili qui m'a cassé. So Basili qui c'est lui qui se sent piqué connaît la fait. So Basili effectivement faut Basili. Pour la monnaie. Awa makambo Basenzi, il est raté, ils ont raté, mais ce n'est pas la première fois. On a concert en Angola, faire à bêta concert en Angola qui appelle ça Kindingu micro à finga fallait finga hérité wata. Bon Kindingu va bêter en Angola pour nous. Parce qu'on aura toujours comme on va faire, comme pour le rabaisser, le diminuer ou ça polémique. Il est trésor congolais, na ba français bela yaka nango wana ati muna komboyi. Tanga yaka koloba. Ati muna komboyi. On a trésor congolais. Pas Basendi. Est-ce que c'est un capote aux musiciens, il faut me marquer qui musendi na kata musique. Sur aux musiciens, il faut me marquer qui zoba na kata musique. Bon, c'est une vidéo il y a trésor congolais, on va appeler ça Kindingu, micro n'a pas de pas dénigrer Fali, na hérité. Bon, c'est une vidéo il y a trésor congolais, oh ayaka pour alobaki na je suis navré na comportement. Moi on attend avec qui concert, avec qui attend une idée que bon kabila ta $10. Fallait la tika juste loyauté. So il fallait le bac à copacola et après si tu as pécité $300 et après si tu as pécité Sikoyo, qu'est-ce que vous voulez? Moi on a podium pour naïe, ça suffit pour naïe. Est-ce que vous comprenez le quoi na? Oui, il m'a dit rêve là et c'est réalisé, mais il fallait en face. De façon fallait lober là. Façon fallait lober là. Na $300. Ce qui correspond à oh, mon a la possibilité de bâtir abenga mona na ba prouver fallait ba bâtir là et c'est tout. Ambiance ezaki na premier jour ya festival. Ti festival ici là. Aux assutés. Ezalaté. On te dit que bango nyos ba révolter. Tout le monde est warrior sauf Dieu. Tout le monde. Oui. Quitte appart. Pichu kitenge appartement. Côté kandako. Mpe kolukelo ndako ko futela toko somba ezali mosala na ye. Na yango kokene mosika te. Contactez Bisso na 07 58 64 31 46 ou na 07 51 43 21 26. Quitte appart Pichu kitenge appartement yende kolo masolo. Pona ko futela toko somba kokoma propriétaire. Email dynamis119@gmail.com. Pichu Kitenge appartement. Contactez Pichu Kitenge sur le ligne bien sûr nous sommes en agua kitoko. Sur le sommes appartement à kitoko avec Pichu Kitenge kit appart aux anda qu'on a eu kitoko. Na Île-de-France Mobimba. Location immobilier avec Pichu Kitenge kit appart si les allez m'assurer la kitoko. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Dératisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique. Production de glaçons. Spécialiste en logistique. Spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes.
Africa Elengi TV, la magie de l'info. Bonjour, bonsoir à vous, très chers fidèles téléspectateurs. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous capter. Très ravi, encore une fois, de savoir que vous êtes tellement nombreux à nous suivre en ce moment sur Africa Elengi Télévision. Un grand merci, surtout à nos abonnés fidèles. Na bateau tout va redisposer de temps pour nous Rolanda Bisso. Pourquoi pas na bateau va repartager, va recommander, va liker vidéo na biso mokola lele au sala biso énormément bien. Va remarque, va reproche na bino ya monsala que tout bongisa monsala comme il faut. Je reçois pour vous aujourd'hui une grande dame, la femme légitime. Elle s'appelle Jocelyne Mania Malika, Maman Paradis. Avec elle, on va essayer de parler de tout sauf rien aux actualités. Et puis, vous allez mieux placer et pour répondre à la question à tout au solo la pena à faire festival aux réseaux Ningisa Mokili, réseaux bouger, réseaux sociaux, à faire basendi na concert ya Fali Poupa. Est-ce que c'est vrai? Basendi ça jeton ou pas? Donc, selon tout au long de cette émission, et comme merci déjà à Fidéline Mboyo, maman présidente Warrior na Dubaï, pourquoi pas te dire merci à Dada Ulungu na Suisse, pour la benga maman sociale, Dada Ulungu. Merci pour tout, Dada, merci. Encore merci aussi à Clarisse Mouyembi, Yagilenga Tsebe, Yaya de Yaya, Clarisse Mouyembi, la femme au grand cœur. Yagilenga Tsebe, couple Nzamba Bata Pambola. Merci vraiment à bateau tout Rolanda Bisso, chanter ça derrière la caméra, soit aux ala, même moral nanga, fond la Bisso Sala, vraiment bien là, j'ai dit déjà bonjour à Jocelyne Mania Malika. Bonjour Kérit, bonjour à bateau tout Rolanda Bisso. Et bonjour na Richard Tessa TKTK. Ah le swag quand même photos à rappeler na moi loyauté quoi au moni. On toi zo biso pe po ni pas ozo pata bonjour té. Richard Tessa. Donc bonjour na batutu balingara biso, bonjour na ba abonné na biso, bonjour na bato ba encourager biso na musana na biso, bato ba motiver biso, ba pesa biso ba bonne chance, ba encourager biso. Merci na bino, merci na vie na nga Jibe Kumaluta. Les grands pétroliers de Dallas, les grands pétroliers de Dallas. En tout cas, je te salue et merci beaucoup à Mijimo Paradis Banasuka Nzambe. Merci beaucoup à toi, ingénieur Dada Kanda. Moutou ya baka difficile, ingénieur Dada Kanda babina capteur boss aka moko. Et na monate. Rien. Kéritio Bouddha batna trop ingénieur Dada Kanda. Les boss de l'air boss. Yo pesa nga kutu batuti le lata 1000 francs na zoati. Yo bato pesa nga ta 1000 francs na zoati. Nga fona mona. Bongo yo pesa nga na mona. Na mona loko teke donc ambete nga na mabanga na ngai. Dada Kanda fona mona. Babi les boss de l'air boss. Te aza boss te. Na kata Cape Town. Ngolé na liste ba boss s'il vous plaît. Ngani mna confirmer yo. Non. Voilà, on a monité, nene na confirmé qu'il y a mais Kérit, nga po boss na nga za la boss, il faut yo confirmer. Qu'est-ce qui prouve qu'il y a sa boss? Et alors quand yo bisanga ke nga pona lia fufu. Po yo faut le banga ke maliko za kitoko. Tant autant ba boss tout le monde ba ya Willy Moucheni, li nickel et sel le véritable code. Nga sko na biso ke ingénieur de Dakanda aza boss de l'air boss. Ndimelanga tsiko. Qu'est-ce qui prouve? Na biso sko ndimelanga. La rondima soki na moni. Merci. Voilà, ça reste merci à beaucoup à toi, ingénieur de Dakanda, les boss de l'air, boss Malika Mania Tusali. Merci beaucoup à toi, Toshiro Kabeya, papa na Princilia. Motomoko bien dans sa dit Toshiro Kabeya, papa na Princilia, on te salue aussi. Merci beaucoup, Nabine Soubolinganga, Nabi Keboza et Belé au Bolanda Biso, maman Nadine Massidi, maman Chantal Massidi. La pesibino bambote ba maman nangai et merci beaucoup à toi maman chérie, maman Clarisse Mouyembi Ngatebe, ya papa Guilen Ngatebe, mes parents. Je vous salue aussi et merci Nabino Nyoso Obolinga Malika Mania. Nabi que toza archevêque Michael Lokamba et pas Colos ya papa César. L'archevêque Michael Lokamba Mosuki si je te salue aussi voilà. Mettons autant à ba boss, faut tant à ba Drey Mabaya, un bon tonton. Il est puissant, Drey Mabaya, sera lobby à ça. Batu foye bande siko bango wana. Non, il va bonde soko yebi Drey Mabaya na siri ke badada kando kotika e penalty ki afani. Ata mkomote. Drey Mabaya un bon tonton.
tuna Denis Lesi ayoka Dre Mabaya na Sambo te obwa kisenge beli na zwata un likuta te leka waka Dre Mabaya lelo journée ne bonga Terry tu binga kenda mabe waka Dre Mabaya lelo journée na we bonga avola la nga na obenga na biso ke Malika atindela nga na Dre Mabaya atinde apona Dre Mabaya limbisa na za desi abwa kisanga ba o mukolo suisa 55 osoki komoni na dollar epola raté na bwa kati lelo dollar epola sikonga na yebisio Dre Mabaya andimisa ba grand prêtre tuna Denis Lesi ki est Dre Mabaya oyebisa yo Dre Mabaya ya Denis Andima Dre Mabaya on te sali et bon tonton soirée bonga na Belgique soki soirée bongi te na kozongeleka awa ah bon Dre Mabaya et bon tonton yen nga bwete no sali boye et puis ça reste sous kanda mais sinon santé ça va santé bien na mawa nzambe ça va nzamba obatela ngolu na ye ngolu kalkila nzambe tozali na makasa ça va wara saita zalate na ibisa koti Adidas ekina wara saita zalate chanter ça voilà wara saita zalate yo mona même garçon ba matisa été t'as bien swag coupé caleçon liba voilà qui bo jeunesse a passé franchement mais wara saita zalate boni festival premièrement initiative ya eloko bongo eza première fois ça ma Kinshasa festival na ba norme réussite peu total. Premièrement pour l'organisateur s'il faut que quelque chose na initiative au bazu ya rosala elo modèle et ça la yoneni comment on elo boye toujours temps ya se détendre na ba vacances tout koyoka la bonne musique bande ko pe uti libanda baye tourisme na mboka na biso ba vivre bilingue to ambiance ya Kinshasa. Bon, Terry, eza nango mabete hein, eza mabete parce que na mboka eza ba bilo mususu tam supo na biso eza ke tranche mais na mboka libanda eza obligatoire. Na mboka libanda eza obligatoire. Tout le monde a on est na ba vacances boye mo na ba tour Eiffel ba organiser ka ba bilo comment tout le monde aka. Ozo comprendre. Et festival eza eloko oyo et faire partie na kati ya mboka. Ozomona surtout ba organiser mbongo bimi wana gouvernement ya blague te mbongo bimi po eloko wana salama mais après na collé yango déjà na ba konti mboka il faut ba yebara que tant to mona eloko bongo salama na mboka quand même mboka pe banjela pe faut ezala bien très bien ozo comprendre banjela pe faut ezala bien po to se détendre bien au monde muta uti libanda mboka ye mais pas bima okoko tambola te po autala kaka so ba kendeka na mola njele zati embouteillage bobimisi bazelo botomboli ngo emati kifunda depuis botika ngo kaka ndengwana vraiment et ça la bien ti parce que festival est pour na mutu nyoso ya ko se détendre. Mais tant au monde que festival est ma pays du peuple mais mutu mo ba utata msu ma campagne ba utala na njela ma campagne na kota arrêt maison mbungu embouteillage ezali po nini po njela babuka ngo njela depuis batika kifunda etika la kandengwana ça dérange ozomona donc ba konjamboka ba mettre un peu côté la biso inachevé au batika libiso partout eza inachevé partout na Kinshasa partout kene na Barumbu inachevé Bandal inachevé ma campagne inachevé partout eza inachevé presque partout eza inachevé alors na ozo wana na question tuna kingai parce que toza ba panjambo toza ba pandisango if toza raka wana pona kolobaka o to mona ya malamu te place to mona ya mabe il faut to mettre un peu ko soulever parce que ba contrôler batala abiso ozo comprendre banjele leki inachevé makasi. Alors, pour nous retourner dans le festival, initiative à festival, c'est une très bonne chose. Festival, et qui n'ont bien tout le monde, et oh, sentir que moi, ça soit moi, lumière, moi, épaissi, et ça lit bien en fait. Et ça lit bien, ça biloko et ça, man, bamboka, libanda, babiloko, bon, ceux qui n'ont pas chaque vacances, et tout ça, là, man, et que les sous bien surtout. Tango esa na bongo ba konti ba bosa na kate ko tiaka surveillance ya ba soda ba leka cap koleka population. Parce que maman muso ko bi mabizu mwana na ba kende ba beta tour ba ke ko se détendre. Mais au moins na karati abimaka na kata festival bo ça que c'est kendaki. Téléphone c'est kendaki to bosa na eloko na tekerit. Non sécurité. Donc to ko encourager ba biloko ba osala ka biso to bakisaka na eloko wana likolo. Sécurité. Tomba qui sa que l'eau qu'on a likolo que
tango bazosala biso genre ya festival ya bongo il faut batelaka biso renfort ya sécurité eza parmi biloko edécourageaka parce que omoni ke bato libanda baotala yango bato baza libanda mboka ya kisao na ngai ya Karine mutu que je sali jour wana tozalaki neka na telefone boyebe malika nde nini naomona baimage te concert na ebandi te boomona c'est-à-dire eza eloko mpe eature mpe bato initiative wana même bato mboka libanda mpe baza mpe na bature mpe attention nango batala bamusicien nde baobeta bazopreste et tout sort donc c'est-à-dire il faut mpe sécurité ezala mais sinon eza initiative moya bien. Voilà, mais côté ma prestation, je pense que première journée à Festival mondial de la musique et du tourisme, première édition à Kinshasa, où tout le monde qui, il y avait beaucoup d'artistes comme Gez Mawete, Gali Garveil, Fali Poupa. Journée où on a ouverture, et ça là qui est comment? Sentiment nous avons côté ma prestation, il y a artistes et musiciens congolais ou ma prestation. Et s'il déjà? Non, ils ont continué. Lobby na betaki. Weranson. Oh, lobby conseil betaki, mais lobby na leka qui on a nini njele zaki na embouteillage tenenge et ça qui joue fallait betaki. Te wera betaki hier, innocent pas betaki hier, maman Biliabel, Zaiko langa langa deve Josar nyokalong. Ya on a ina loba boy kiriti. On dit festival et soukeka joue fallait betaki. Par rapport à quoi? Par rapport, il y a plein. Par rapport, il y a public. Par rapport, il y a musique. Oh. On dirait Soukaka joue fallait betaki. Parce que au week-end, ni tete kolobananga. Na leka ki, au moins ni fallait beta concert, na côté concert on a té. Mukolo fallait beta concert bandele zalate. Oh. Ponga bi kangama, sayo bima kota paye du peuple kangama ndele zalate. Embouteillage. Nga mobali nanga depa kangama ki na ville mukolo ngo faut embouteillage leka makasi. Apparemment des concerts stoppés ka jour fallait beta. Non, continuité. Ba artiste va represter, hier ouais represter, il est le Koffi Olomide au bêta. Viens, ça dit Kéry, tout le monde a différence, tout le monde a lobaka, to respecta ka fali. Toi on doit respecter papa wana. Toi on doit respecter parce qu'on a la fierté. Au moins même na organisateur il y a festival wana. Là, ça vendit. Alors, oui, je suis fier de Fali. Je suis fier de ce messier. Après, si, oh, balobana français, il a donné ce qu'il a. Oh, des mères à lui. Vous comprenez? N'évitez sur le lobby français en bien. Il a donné ce qu'il a. Oui, oui, ça va. Oui, ça va. Après, si c'est-à-dire organisateur du festival, à senta qui vraiment que non. Et puis, tito koma, na souka ya festival, souka on a connu lelo. Lelo. Viens na bouta continuer. Lelo vendredi, clôture ya festival. Total là. Parce que festival il peut offrir, il était offert châté. Ils ont payant. Ils ont payant. Parce que total là, ba grandeur ya mutuna mututo to lo barake, mutuna muta na époque na ye. Vous comprenez que nous vivons l'époque de Fali. Tout ça l'époque il a Fali. On doit souffrir. Toi on a choisi. Tout souffrir dans mon bongo kérite. Et cette époque chaque chose a son temps. Parce que ce total qui vient tu on a bêté lobby. Mais pour lui ça n'a été public quoi Ezaki n'a parlé du peuple. Je fallait bêter qui ont Ezaki lobby n'a parlé du peuple. Non. On a photo la vérité. Mazaki on a hier. Votre cause un intérêt ni. Tant que vient sonner banda pour ça la public ba fanatique comme bazaka na bango ya full wana. Est-ce que ton niango parce que Zaki époque na bango et les époque il a fallu. Okay. On doit respecter ce monsieur. C'est-à-dire organisateur a fier na fali. Et puis non seulement parce qu'il fallait prester yango et ça que parce que même na organisateur tant que organiser parce que na kata Congo na kata musique toi na musicien ça ka fali té. Oui. Vous comprenez? Bazan choité malgré organisateur a ibike bato ne songa na hôtel na kata liste. Moto biso to kokota mbongo za ka fali. Mais choix yaro tchai comme jour ya ouverture, et ça li kanisa malamu. Mais na likamunyo son ni bandeli faut en a fait. Il fait en affaire. Il y a des bandeli ya festival, ne jour ya ouverture, ba obenga innocent benga jour à ouverture. Ba hôtel innocent par rapport à quoi? Pourquoi pas?
barotia vientione par rapport à quoi barotia te eza kokitisa bango te mais eza ke totala l'époque ya motu ya même ata biso te toa na réseaux sociaux bosonga malika na sili po babenga bato na bacontract misala to ya bapublicité bazwanga malika te bazwa motu aza tomonaka yango biso moko na kati ya réseaux sociaux donc baobenga Kerit baobenga Alexis Weti baobenga Kapache baobenga nani baotala mbamoko babakisa biso mpe malika po malika paza aza koexiste mais songa malika na ate bozwanga ndeni eza ndenge moko lu soki bazwa mutu paza te mutu ana paza ya caché na ye et puis tozaka mpe na bakache moko te bayebi ke augmente mutu eza likolo te ye fa zwa boye tokenda baconférence de presse ya bamusiciens tokenda baconférence de presse ya bacompagnie ya basociété tomonaka toyebi ke ta mosusu obolanda ya boye ta mosusu chaîne oyo ezwaki ta mosusu 50 ezwaki 70 mais ta mosusu chaîne oyo ezwaki 100 chaîne oyo ezwaki 150 ezalaka po ani parce que bato wa différence ezalaka kaka ata ndenge bayi kopreste bongo koyebisanga te ke fale ezwi caché ndenge moko na bainnocent ozo dévoiler maman na éviter te nazokende naosola no pembe nake nono na biso na presse mpona tali nazongisa o sikoyo la musique la artiste et musicien ne pensez même pas cacher au fallait azwi vie na bo azwi yango ça reste à vérifier eza bongo ata to vérifier te c'est clair Walikamania c'est clair po soki mpe ezalaki bongo te bange bazwa mpe nye poni te bazwa mpe motu mosusu banga pese na pesa ouverture balongoli mpe fali batie mpe ta mosusu mpe vie na bo mpona yo so bazwaki fali asala ouverture te artiste nini okokaki kopona à part fali asala ouverture aza te wana esengi mpe batuna opinion population te ye moko organisateur ya place avanda yebi ke ouverture ya festival esengaka fali ouverture ya festival esengaka fali yes tandis que toana baartiste ebele na mboka na biso ocomprendre nga très bien c'est que toloba oyo ekolobama na monoko ya bato totyango ya solo ke fali aoblige baorganisateur baartiste mosusu bapreste te babenga bango te babengi mpe bango te ti ekomi na suka omoni fali ndenge azala wana teme esa bima champion ana posa kokanga vi ya motu te regret ya fali omoni regret ya fali ezalaka pena omoni nde basali festival lobi batiaki fali lelo batie motu moko boye apres ye ocomprendre ye moko mpe afali ayebi ke motu oyo nde conquérant na nga nde nga nasali ouverture ye baoyani na fermeture to nde nga nabetaki lelo lobi baoyela nga concurrent na nga fali tellement ayebi ke concurrent aza te même na baorganisateur bayebi ke concurrent fali azaka te la musique ya Congo aza te fali atelaka motu 12 te na kati ya mosala musique oyo parce que ayebi ke avant bapona bango ye nde ozala ana ti na obeta motu 12 te lelo soso baotanga de fali aza parmi soki baotanga moko aza mpe aza parmi te aza un aza parmi te mais aza un aza un mais côté prestation comment trouvaki prestation ya fali etikala ozala te ti festival ekangama artiste a presté nyonso ezalaki nickel nyonso ezalaki nickel plein ekoti VIP ça va prestation ça va badanseuse ça va nyonso tout c'était nickel banzembo ça va cohésion na public donc ambiance wana leader azoyema na bafana nde eza fui ya mosala na ye fui nyonso oyo bato baniya mpo na fali lelo bato bakoma oluka basala yango oke mpe na concert mwa VIP ote mpe microbe bafani baoko koyemba nzembono te mais bafani ya fali bayembaka ntina bavocal ya bamusicien sikoyo eloko elekelanga
bato bafandi bamisa fali bayebi te bayebani te bamisa fali bayebani te mais public ya fali eyembaka bavocal ya musicien ya bamusicien fali parce que ngati nayeba vocal ya moto elokwa nzembo oyo memanga yo esika nyonso nalingaka nzembo wana makasi sikoyo yo oyebisanga ke nayebi nzembo wana me nayebi mokolo nango te ezala nzembo nani ya Junior Mutukwa. Félicitations. Junior Mutukwa, l'artiste de F Victime de Fally Ipupa. Junior Mutukwa. Très belle chanson. C'est pour dire que Fally a mis ça le loko moboye na lobaka moni likolo nyonso ezaka na sapatu nango. Donc Fally a mis ça le lokolo na ye na bafani na ye. Ambiance ezaki na premier jour ya festival. Ti festival ici là. Et aux assoutes. Ezalate. T'aurais trouvé on t'a pas confié le milité. Quelque chose festival. Yo il faut lukando yambanga pour bakangi festival ti. Na royama après festival tu reçois la marambo. Pour les londe eza sombele suka bisanga. Wana yo mtolobi. Le suite fin. Yo mtolobi. Non mais les a clôture eza fermeture. Yo mtolobi parce que mon jour fallait bêta concert. À partir de 13h ndele zalati. Mais ngana pona ya na uti filt. Normal kaka. Normal kaka. Normal kaka. Normal kaka. Normal kaka. Tala, on doit respecter ce monsieur. Fallait pour pas photo respecter que dans le bango, ce qui fallait zaka américain to ngato lingai. Mais le cas dans qu'on a vu au congolais, na ba œuvre na yele biso na kati musique, batu ba bongo lango ba commissaire ennemi na bango. Mais toza quand même en tout cas toza patience ya ko souffrir. Ya ozana eno dans temps oyo. OK. Bato belé ba souffrir, ya revivre dans une époque ya Fally. Nous vivons l'époque de Fally. Bato belé ba oza souffrant. Pour nous vivre l'époque à Fally. Vous pensez comme maman Biliabel. C'est une grande dame. La légende vivante. Légende vivante la carte musique na biso maman Biliabel. Nani o abina kanzie maman Biliabel tena. Na mone ba polémique et ça même makasi po zwelenga ngoti. Oh maman Biliabel Cindy asali no lo côté na carte musique. Cindy asali lo côté na musique. Ça dit les gens ba blo mso to ko vendre la ngo débattre. OK. Mais tout ça, on va diminuer maman Biliabel parce que à lobby c'est l'époque de Fally. Ça dépend de bino mouta quand le baté que Fally à likolo. Quand on dit ngaba le baté que Fally à likolo, n'a pas ça Fally bon ngabo tela biso nani. Boya kapé ko lo bati. Mais au monde à congolais, bazu Fally batie na Gims. Bazui Fally batie na Davido. Effectivement, to linga bongo. Pour Davido à respecter Fally. OK. Mais on cheka bato ba évoluer libandati. Bongo awa ba ozo Fally batie na. Ba tena mutute. Mais Fally to cheka libandati. Fally na ebisa ko na bi omoni o Fally à comprendre lelo. Ba monsieur belé ba yo comprendre après 5 après 10 ans. Keriti na ebisa ko na vie faux anami soit aigle. Bi bezo déclarer aigle. Mutu faux dans la vision. Na ebisa ko Keriti omoni nga malika on a comprendre lelo ba tumsu ba comprendre après 5 ans. Yo mona ba kizenge belé ba yaka ah bolonga kuno duka visa. Mais ba ebité on nga na comprendre lelo ba tumsu ba comprendre après 3 ans après 4 après 5 ans. Bref année to mona ba to belé ba ya batatora bango moko lelo page la mama la page la boka la mama la mama lelo la mama za warrior révolté poto bunana ba la mama ba sera ba na moto epela na ki warrior na biso au défendre Fally bien sûr la maman oui mais lelo azongeli ka Fally o mona te mikolo ya na chepena moi kati o mona te la mama nenga zongi warrior ça dit toi na bato belé to vivre na bango. Bon, vivre époque qui a Fally, mais n'a likundu. OK. Donc, oso souffrir en cachette. N'a likundu. Tala, David Mombela Loba est tout soutenu à faire et na mawa. Ba soutenir à faire et na mawa.
Voilà. Bon, entre parenthèses, hein, les lopes n'a aussi ça n'a pas mission autant n'a plus communauté. Bon, ce sengi foloba. Les cambo ils ont concerné combo nae. Bon. Na fongoli comme parenthèse wana. Pour nous passer exemple ba musicien belé ba soutenir ba on a mawa. Vous comprendre? Très bien. Ba musicien belé ba tout ba kronima finga, ba kronifuati, ba soutenir bango na mawa. Pour nous ta ka que légende va. Au moins il fallait, il peut évoluer sans nous. Samba Warrior. Sans biso ba kronifuati. OK. Vous comprendre? Preuve en est fallu à ça droit chez mes biso to salati. Bazaka na Christine. Kissinger, leader américain. Vous comprenez? Merci pour la reconnaissance. Hein. Bazalaka kana Christine. Mais le lo biso peut to botami to yé pe na idéologie na biso. To ko baki ça peut implicite pour to lingate bati fali musapi na lisu. To lingate bati maman nana ketchup musapi na lisu. Une femme avec un grand cœur. Maman Nana Ketchup. Voilà. Je suis Lumane Malika. Mais côté prestation, performance live. Comment trouver qu'il fallait sur scène na podium na pendant Royemba tant que tu me souviens na disco fallait faut chanter fallait Royemba te fallait akora live te aza monsieur studio tant on tel concert oyo ya parler du peuple festival oyo prestation a fallu côté performance donc Kéry to lobela likambo na combien de fois est-ce que fallait botami lelo ndabandi ko sala biso ba live abandi ko beta biso ba concert na kata quartier la te fallait beta ba concert te na kata quartier la te fallait maintenant na podium te batikela ndi mo babeti yemoko plusieurs fois. Si vous avez combien de fois pour tout satisfaire, bateau baza ignorant, bateau ba vivre en cachette. Mais ba yebi performance c'est moi mobile wana. Non non, biso to ko bandelika mo deux fois hein. Au moment où tu dis que bango nyonso ba révolter. Tout le monde est warrior sauf Dieu. Tout le monde. Oui. Ah. Oh. Namboko ba spiritus baza ba golo baza. Na ebisio tout le monde est warrior sauf Dieu. Bangando baza. Bato belé o ba kabola misu ba kenda boyeza bazo ba opportunité te okoma ba warrior. Malika. Tout le monde est warrior sauf Dieu. Tout le monde est warrior. Mais na concert wana tout le monde qui na moment agissement ba warrior ou ba remettre autant ba comme ba artiste réaction a fallu pour envers ba fan nae alobi kata ou excuse comportement ba sendi a le karaté. Ba te belé ba interpréter on ndenge na bango. Nsuabi a traité ba fan ya ba tumsu ba sendi ba tumsu alobi a traité ba fan nae ba sendi yo ozongo na angle nini. Ko ka fallu koloba comportement ba sendi a le karaté. Nazon na fan ke nazon na anglais fali a rééduquer ba fanatique naï. OK. Nazon na anglais wana c'est que ça na ba place au maramabon et kaka. Et les kaka plusieurs fois tout le monde a concert na Angola faire abeta concert na Angola qui appelle ça kindingu micro a finga fali finga hérité wata. Bo kindingu ba bete na Angola poani. Wande comportement ya ba naibisiyo na kati ya vie mutu na mutazana likolo na ye na sapatu na ye. OK. Être musicien, c'est pas dire qu'il faut la mal éduquer. Tout le monde a fallu ton abanda carré. Elle marabioche dit cap la merveille. On a ton vient d'abord au PC ba combo. Elle marabioche a benga ba combo nyonso. À l'époque il fallait zakina na piercing na litoi. Oh. À l'époque il fallait okanga ba suki. À l'époque il fallait ta pantalon ba fesse. Mais fallait oya lelo. Différence c'est ça. Différence c'est ça. Pourquoi différence c'est ça? Pourquoi? Parce que mon tournio sur ton niveau a changé quand même mode de vie. Yo vivre na batou a changé quand même mode de vie à Coutrema. Et ça niveau. Niveau ton ouais mata, il faut mentalité pe mata. Il faut mata. Accoutrement pe faut mata. OK. Et solo les lits. Il faut mata. C'est que ba warrior pe vous comprendre mentalité faut mata alors ba warrior faut pas comprendre toi na moi qui situation na biso mo bope ya mom qui ezalaka
Ozo comprendre? Oui, oui. Mais place à moto boyebi que awa mentalité, il faut to longolango. Vous pouvez faire ça même ailleurs. Boyebi que leader d'ambition un demandé to ko na banda ko et pas parent. Oyebi que loko na miso papa elekate. Pona sala ngo bien fona ke sango libanda. Ça dit ba ware fo ba yeba que loko wana ya mo qui est auto bimisaka pe. Quand même il faut tout ça la ngwa dehors à papa. Pour te dire que papa ça très bien éduqué à permettre en côté. La musique à Congo est tambola ngo bongo ba. Musique à Congo est tambola pas ba sendi pe kaka kande à lobby. Ba sendi. Et pas ba sendi. Est-ce que yo ça encore pour aux musiciens, il faut me maka qui musendi na kata musique. So aux musiciens, il faut me maka qui zoba na kata musique. Non non non, tu peux être un musicien mais quand même so les bongo, mais ba musicien ba tangi sa ba na bango te. Mais batika ka bana ba va continuer kana ba kisendi. Mais batika bana ba continuer kana ki mal éduqué. Ah t'es mon musicien, yeah, mon musicien faza ka voyou, mon musicien faza ka boye. Non non. Faut ça bien éduqué. Oui, tu peux être un musicien mais très bien éduqué. Yango moni na lelaka. Mukona yoka audio, ya déplique. Afinga nani? Camionnette mbola. Afinga ba bêtise. Na supportant moté na kokate on a lobi est-ce que bana na yiba oyoka yango ba olobani papa biso ke ndo finga mamba boy okozo za musicien mais on a ba limite même pour na ba insulte na ba audio envers mutu parce que on est en public o yibite ke tongo finga bêtise oyo mutu mo ba ko bimisa on pe kapo bana o pe ba yoka. Atako bana te na belle famille. Famille na yoka. Te to no bana. Pourtant tu ko s'en foutre na belle famille, mais bana on s'en foutre na bango te. Normalement. Bana ba yoka papa lobelo mo boyi. Insanité. Vous doit comprendre. On doit respecter Fally Poupa. Ana ba critère. Hein? Ana ba critère. Yango moni même bana na ye liboso o kuna. Ba baby sera bango na makasi. Ba baby sara bango na makasi oba ko humilier papa bango intoxicant bango yango moni pesi mpaka lela bana ngai boyo humilier nga na réseau ozo comprendre que très bien okozo za musicien okozo za danseuse bref ani même na ndumba o atelema na buto luka mobali aozo mbongo ya ko luka na buto pa ke tangisa mwana. So ezaki bongo te auza mbongo na peka oya butu asaili on peka folie sili mwana lala kala mukaka mwana otanga ti poza mwana ndumba. Donc être un musicien il faut accepter qu'il faut azoba. Donc on les amanga ba sendi. Ah bon. Eh. Mais na lingi ba sendi na commentaire na ba na émission na ngate. Oh. Eh, so boni ba sendi nyonso na lingi ba commentaire na bien émission na ngate boke ko luka pese bosa ekebele ke na bino ba sendi boke tia ba commentaire na émission na ngana lingi ba commentaire ba sendi te mais déranger peu ba orchestre musu ba apparemment on les a jetons à bois keli bande ba orchestre musu bazana comportement ba sendi so tout que tout au bit ba lobi ke a bois keli en offert ba to faire ba sili ki makasi so ba sili ki c'est lui qui se sent plus que connaît la fait so ba sendi effectivement faut ba sili pour la monnaie trésor congolais abi eloko azopekisa ebanda kosala makara na lobby na lobby ye déjà kanda déjeuner croissant ka o to kota awa to somba ngo to ye pe botie na ona na saucisse de nini na yo au déjeuner pe kitoko ye akangela ngo kanda de to ye bi ba warrior révolté les trésor congolais warrior révolté na bi ye trésor congolais na ba français bela ya kanango wana atie munoko boye tanga yaka koloba ate munoko boye tangu yaka bongo te po pousa biso to kena on etima musika tangu yaka bongo bon kindigu to ba pesa kai micro a cracher les Fally na héritier yé trésor congolo ayaka taka munoko lo chulu po ya loba wan baba jara blo bon de comportement ba sendi mais on a tout nié trésor congolo ayaka. Non, abima. Bon, il y a une vidéo, il y a trésor congolais, on va passer qui n'ingu, micro n'a pas dit, on pas dénigrer Fally, na hérité. Bon, il y a une vidéo, il y a trésor congolais, oh, ayaka, pour alobaki, je suis navré dans comportement. Non, exact. On exact. Bon, le banabino, ba français, ma BP. Mais ma sagesse, bon, en côté.
ngande bokoya kotiena nga ba commentaire ba sendi o luka visa mais au trésor congolais ko loba boyi bo betele bravo o loba bien trésor congolais pas luka visa et pas faire azwate azui wapi Fivette na zuite les que tu as zuite les que tu as bina kata ba danse nyoso ba la kisa na chorale asilisa pour la promotion quoi qu'il y a aucun exact ça va bébé bah c'est lui qui m'a remboursé malika c'est lui qui se sent piqué connaît l'affaire c'est juste qu'il fallait pour pas à éduquer à rééduquer ba fanatique naïe fallait à prester à sali prestation naïe c'était nickel à sali prestation naïe c'est tout quand on a moni ba fanatique ba sali loko moboy oh pour naïe moni ke honoré été à kati bango ça dit que ba sendi à te musapi na mutute et ça comme menabi et le quand Richard ça ba inti ce qui n'a vina ça la Richard reproche Richard soko ningo sala inti déplacé on les a ba comportement ba sendi oyo sala na fingi kérit tu vois visa au finga est-ce que na fingi balls non tu sais que le qu'on a ça les comportements oyo mérité tes comportements ya ba sendi mais c'est choquant on ba fingo zo ba même sendi té siko soki ba fan baza ba sendi il faut tout le monde directement mentor na bango. Mais c'est ça que je te dis, non, Yaya. N'a pas su ma paramètre, nous sommes même dans 4 bandaku. Donc, ma parent m'a éduqué Carabiso, batali Sarabiso. N'a mon deux fois, à chaque fois que le combattant me soit reproché à Richard de comportement, m'soussou. Ah, vu que yo mérité tous les comportements, bah, Cindy. Richard, tika likambo, les comportements, bah, Cindy. N'a mon à chaque fois qu'à porter la Richard. Richard, on les a comportement va Cindy. Est-ce que ne rachève qu'à l'objet de Richard, on les a comportement va Cindy, a fini Kérit. Après, si moi, on a un conseil, que l'on constate dans les comportements va Cindy. Massimo, ça la suite. Massimo, ah, tel lycée pour Massimo, ça l'angote. Donc, pour gêner, puis n'a bien ça l'angote, il faut le voir pour Cindy. Donc, orchestre va continuer dans ba genre, il y a ba comportement bongo. Bah, ça va Cindy. Bandeko balobi ke Falinda Boy fera participer na festival. Est-ce que c'est vrai? Na bien si réellement. Fali penda à imposer que ba bengi sa faire na kati ya festival te. Yo nte na bien zela. Gouvernement et yo ka fallait imba no totine faire na belle voix. Est-ce que bon yo ka fali bandi na mototine batiki belle voix? Je pense pas. Siko. Ni bo saka na belle voix eh. Gouvernement tika belle voix. Ezo mutu mo yo totine. Te. Gouvernement yebi abalingi batokolela lela te. Te faire pas lela te. Te balingi na bango te eh pour liboso memisa bango ngambo. Ya liboso ezaka ni francophonie. Francophonie. Baboyi na bango ba problème babité. Ya liboso comment que maman Denise te maman Denise faut paiement na kimia au moins maman Denise a préparer ba plan il faut to bongisa banzela makambo ebele ba fondation eza maman Denise na posa molimo na eza vraiment na kimia baboyi na bango lobiso bakende oh maman Denise makila mutoki ekendaki esalaki babiso ke komi mutoki makila totika tozwa bato balelaka te bato ba raison yango wana baboyi lobi olela baboyi na bango fallait imposer déjà respect na kati ya musala na ye imposer respect na musique na ye boza na besoin na nga boyi to siani to yokani caché soki eza 10 000 to sali caché na biso soki eza 20 000 to sali caché na biso tete na signé allez na simi nzela na kei na zeli jour à prestation na ina prester et si les bukabwani fin cop eza nango te ke allo eza ndenge nini bochenga te papa David Mangaya nga bochenga te nga bokotisika te gouvernement ni kolela te mais babilelo soki faire problème comme lié pour na bakana yo bozo sali kozana mutu afali mais bokoloba pour na bakana itongo boyo sabini bo prebo entretenir ba relation na bino mais bobenga afali deux fois ti
Pour bon mon na Macron. Ce qui Macron on est au pesa kaya zana ferré. Bon ngabo ben na ferré leader. Mon kontamboka. Talaka mutasala na Macron. Tant fallait avandaka a visionnaire que pour musique nanga ezala leven pour ngai musique na imposer cacher na kata musique nanga pour na imposer qu'il fallait nanga qui leven nanga na visionner ba relation nanga na visionner place nino no leka place nino no kota pour lobby et soutenir support wana relation et soutenir na musique nanga wana bi bo fandi bo benge PD wana bi bo fandi bo benge bo traiter PD. Mais il y a soigné. Mais il y a soigné pour lobby. Relation na il y a luka kota bima. Et ça la support na musique naie. Wala bini bo fandi bo bengi ma welisa. Mais na se ya ma welisa, bo na posa bo koma na niveau ya okoma. Vous assure, l'artiste va na besoin ba koma na niveau fallait ça. Mais effectivement, pour tu bo koma na niveau que fallait a intoxiquer le gouvernement. Donc ça dit bozo ka fallait bo teka ina ba place au pena yemo ko mérité. Pour faire abétater. Pour faire abétater. Imagine place au kenda tia fallait. Effectivement. Effectivement, il y a za pendia bongo. Et bozo ba faire oye mama kasi. Fallait za quoi Joseph. Fallait za quoi Joseph. Joseph ne ba teka ka pour en déconner hein. Oyebi histoire à Bible était. Muto ayebite awa donc tokataka wana oyo mozo metezete natanga Bible mais des fois pe na mutu journée tamboli mutu chauffé uteni ngani on comprend que Joseph a musique à Congo batekaka epa bandeko na ba te oyo za lobby vous comprenez très bien donc botika fali mais quand même tu encourages abine ton botombo la kaibino mo botiaka ine ba place au bo senge po place on a bino botiaka ye soki biso to bito yo tiaye boko baye komi o ma welisa place au bino botiaka fali soki biso to bito tiaye komi o te boza ba ma welisa boyeka ko welisa ye boyeka ko sala boy donc c'est mieux bino mo botiaka ye na fali comme bien autorité ya ko imposer na gouvernement que on a festival au betate c'est bien. Ah bon, voilà. Mais dans le concert, tout le monde qui jeune frère, mon fan, il y a Fali, oyo ami zoto elongi ya Fali. Et c'est là que comment on a fan et puis na c'est ba commis bien I love you. Nicolas commis Fali. Ba matise na podium. Après ça, ba doit critiquer pour Fali à la qui batu niveau na ko pakola ndeko yo. Baboni ba payé $300 bazo critiquer ba lobby façon fala lobaki ba boulaki aux ata ba 3000 ba boulaki aux ata ba 2000 mais pourquoi ba payé $300 kasi bango ba ya compléter pas fallait ça mon qui kasi bango ba ya compléter nga lobaka eloko nyoso fallait ko ki osala te so bomoni ke bino bona possibilité osala bino bozo bosala. Moi, on a un concert, avec qui a idée que bon kabila ta $10. OK. Aya qui concert les moutons soyaka a tatoué star naïe. Quand même fallait avec ce que non loyauté. Ya mati na podium, ba koko suka na podium. Bon moi na wana podium pour naïe ça suffit pour naïe. Est-ce que vous comprenez le quoi na? Oui, il m'a dit rêve là et se réaliser, n'enga moni fallait en face. Pona mwana na ezako tuteke o ba kabela ye ba pesa ye te pona mwana wana ko matisa ye na podium ça suffit pona ye ateka mi monde entier ba moni ke fallait matisa ke na podium fallait apprécier ye fallait pona mwana na ezaki pona ezaki déjà c'est bon hein? Fallait la tika juste loyauté so il fallait le baki ko pakola ye apesi to apesi te $300. Et apesi to apesi te apesi sikoyo qu'est-ce que vous voulez? Mais critique ezo sala ma babi za critique ezo sala ma soki eza mukie na lobi façon fallait lobela ki na $300 soki correspondre te o moni na possibilité ya ko bakisa abenga mona na ba prouver fali ba bakisela c'est tout o mona pe mutu azoloba bongo mutu azoloba bongo aza pe fan ya musicien mo boye mais musicien na yo wana tika ko pakola ata $20 te
Docteur, bah, geste fallait ça, les geste bien, geste amour. Mais je te dis, il y a reconnaissance. et ça, geste, il y a loyauté, to bengango. Parce que fallait bangi, aïbi mon anate. Ok. A bangi te koko, tu sais, tu na résidence na ye. On comprend que famille. À côté, c'est na résidence na ye, et après, to yebite, tala, mbang pema. Oh. Kéri, tu n'as pas en voulant trop gagner, bah perdra. Parle le mot. Le lobo critiquer qu'il fallait payer $300, mais relation éthique à l'Uana, boye bien go. Oui, moi expliquer que bah surprise c'est ça. Ah, ce qu'on a vu bon, on peut c'est un exemple à Petit Fally. Petit Fally a interprété Bandemba Fally pendant combien de temps? Vous pensez que Petit Fally tu as là comme Bamba Fally, tu as interprété Bandemba Fally. Avant de qu'on zombon chaque fin du mois pas Fally. Ah non, je pense pas. T'es azoté. Ah, en voulant trop gagner. Bon, critiquer $300, mais bon, il y a une relation éthique na Katuana. Parce que fallait ça toucher au monde qui est fanatique, il m'a bêta puis tatouage en kitoko. Combo na yé, il peut pas. Donc, combo famille à battre. Et continue à njoto ya motu. Mais bien, bon, t'as $400, mais bon, t'as le loco éthique à l'Uana. Parce que ngana loba, ngana coûté. Au moins, n'inga falli sur te coûter ni batu ni lina sailoni. Bon penser na obi ni bon penser te. Ok. Tako pako la ngambongo na nane loko na loba na yi. O ngamo na ibi ki noza bénéficiaire na. Mais loba on kato e bate. Te na loba po ani. Ba vision na ngeza yo te. Yo senga mbongo mais te musunga na senga mbongo te. Preuve ne moi na wana te matina podium ma sengi pe mbongo te. Po ezaki vision na été. Fallait à celle on a volonté là. C'est la loyauté. Et c'est la loyauté. Mais la bateau va critiquer. Na tout ni bateau na va critiquer. Ba fanatique ba musicien na bango te. Ba yela biso ba vidéo o ba musicien na bango ba pakola bango. Ba bi fali mabo makasi. Bango ba leader na bango ba pesa bango de. Na tout ni na bia ba leader na bango. Et $300. Oh mais na mukili na bia bona mukili fo munyo sakabaka. Olinga na kabeloni o ba no kamana nga wini dia nga na olinga na kabeloni. Te yo olinga nga na kabeloni ni. O yo pesinga nini. Ya pesi Alexis ya mo ya tatouer comme na kati ya vie na vie réelle to aka na bato to lingaka to na ba préférence na biso. Alors na kati ki préférence wana ce n'est pas payant. OK. Eza payant te. Eza motema na onde elinga mutu wana. Quand il y a mutu wana nde a comprendre que par loyauté et oh pena tout monde en oti. Biso ba youtubeurs o to tambola na badia nde na oyaka boy na moto pona ya na kuta na moto mo croiser nga fille mo boy malika na kraka fo azenga futi fille wana kwa binga krakanga na pako di fille wana. Les côtés de Moussonga na Rolanda sou pona ke ko choquer. Yenda pakola. Ya. Oh. Ya, ata yo moko. Non mais critique on a peut des zonga makasi ya. Ba ngo pe ba yela biso muto pe ba tout le monde ba sala. Tato respecter. Au moins il fallait il faut to respecter qui na ba critères nyonso. Na loyauté, na humanisme, na respect, na éducation, il faut to au moins dazana ana ba critères nyonso o yazo mériter respect. Abotre azali seul musicien abotre danser c'était. La histoire de musique au Congo. Oh. Depuis musique ezala musique ya Congo aza le seul musicien o abota na danseuse te bako bima na bango pe na nenga ki leader na nenga ki légende ya lelo na nenga so to bito tanga ba légende to tanga pe ba leader o ba cartonné ba kangi ba numéro 1 aza le seul musicien o abota na danseuse te. Fallait papa. Oui. Voilà. Mais ba musicien belé baza aba bota la ba danseuse. Na ba golo o bazo kanisa ki festival wana ezelo ba fali. Et que ça gouvernement te ça fali. Boso ezaki ya fali o tia mona na impolio betaki. Wana o impolio beta lobby. Oyo wapi? Mon ex mon ya rebo. Innocent Balume. Asa impoli par rapport à quoi? Na moi écoute na vidéo na e a lo basobi na moi 3 personnes on ba telme wana pa.
Eh nzambe, nana makasi te. Makasi eza te bapasi eza. Alo bana moi. Alo ba mo ba fadi nemo misatu kate batema ki wana. Abiso boswana na muziki. C'est que ça comme bango basala nini ba fadi batongo batelema ki wana ba dolo ba di. Ba tigre. Babi non c'est qui fallait. Ce qu'il y a répondre boni. Tout soit na musique. Na malobate. Abosani ke yemo ko poli munene. Yo ko pekse ba bino bako mema ba senji bako mema ba charge na bino ba kolo na bino. Yo pekise ba to boswana na musique ni yo swana. Musique ni ngo yo swana. Yo ndingo zana yo moko bosani les années passées ba manipuler yo pour manquer fali respect. Le loko ki charge te. Ti ba fan no ba yimba ndo busala ngo po ayebi ke bino bo sepela kati. Balinga bongo. Bolinga bongo. Yo ko boya te yo moko no ndoza bo wa mettre na bango. Yo moko no ndoza bo oya na idéologie ke na leki na za mwana mais na ina impolitesse nanga. Yo num to lakse biso ke na musique ko za pe leki mais o pe na impolitesse na yo. Le ba griffe pe o che bango na liste ba sense. Oh. Ya wana copie na bango ti. Voilà. Après festival, l'artiste fallait pour pas, je pense, qu'à represter na l'idée d'Angola le 9 août na Dubaï. Message na ba Angola tout au barotala yo. Bayamba papa. Na bato na basomi ba billet ba na Dubaï pe bato na basomi. Bayamba penja papa, bayamba papa, ba na Angola tout cas papa beta mkoni les deux na Luanda. Ah nana ba kozi na ngamo eza kuna Christelle Ngina. Na obenga fe na ngama duma. Na obenga fe na ngemani. Bato ba monani. Bato ba monani. Bato ba monani ata pa Angola ba oleka mama Dubaï. Te batambo na ngo. Emani. Moto za biso ba pomme te tabo ba koni nanga. O traverser nango penza de Angola Dubaï. Après de Dubaï Kinshasa bato Kinshasa te. Nazo banga pe kole ko kanga manga avion te. Angola Dubaï comme yo Dubaï susu Gabon o Cameroun. Wana diaya. Na fo ba ya Dubaï et puis ba ozana Brazza Kalaming ta. Voilà, en tout cas ce que les abongo non c'est vraiment aide pour ba frère nanga. Ba frère nanga victime ba linganga vraiment mingi ba fille nanga wana pinda ba Madruma, ba Imani, Macron. Bon baza suba na mbongo na bango pe ba be bango suba na mbongo na bango pe ba be chemin na mbongo vie nanga to vana na kuna nini vie chemin te alinganga mingi vie chemin na mbongo vraiment tout cas bango baza suba na mbongo na bango ba benganga mani ya ka to lili yango to silisango baza bongo surtout Maduma Arnaud Maduma Arnaud Maduma ba Frankie Kapaya ba Frankie Kapaya ba vie nanga en tout cas ba vie mo ba sola très kitoko donc Deya beten dika me abombelanga. Deya beten dika me abombelanga. En tout cas, félicitations à elle. Voilà. Deya Jinoliaki. Jocelyne Mane Malika. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Juste au mot de la fin et puis quelques salutations à bateau tout va disposer qui temps pour Orlando Piso. Merci Nabino Nyoso. Merci Nabato Nyoso. Ah, na pesi mbo TV na Papi Kalombo. Papi Kalombo, oui. Ya tika na poto. Aza en Canada. En Canada, oui. Ah, vieux moro bien. Très bien. Ah, vieux Pakolo, c'est Kezongi. En tout cas, merci Nabino Soubolindanga. Merci Naba soutien Nabino. Merci Naba encouragement Nabino. Nabi bien émission Nanga na lingi ba commentaire ba sendité. Bo kende na ba chaîne Nabino kuna. Voilà. Merci Nabino Soubolindanga. Vraiment nga pina linga Nabino mingi. Ba mania chou, ba mania cœur. En tout cas, merci Naba soutien Nabino. Voilà. Ah bon. Voilà, un grand merci aussi à Clarisse Mouyembe. Qu'est-ce qui est déjà ma maman. Je t'aime beaucoup. Clarisse Mouyembe, pourquoi pas à mon ami Megra Mangwana, les banquiers, sans oublier à Karine Biansaka aussi. Karine Biansaka, yaba Karine. Ah, Karine. Ah, comment va? Dans les cannes parfumerie, na ke rozata lubute kuna. Boutique comment, maison comment na Kabambar. Kabambar, non loin qu'il marché, juste en face, il y a école là-bas musulman. Ok. Aux parfait, il y a qualité, il y a bien, il y a original. Karine Biansaka. Nana pour s'appeler la pardon mère. Nan les cannes que rozata moi lubute mon kuna. Karine Biansaka, la PC Bambote, Biansaka cosmétique. Ata Yves Saint Laurent, na ke rozwa. On a bilo amitié. Un grand merci na Cynthia Lumira depuis Portland même, pourquoi pas.
na Adèle Mangaya. Exaltation aussi na Jason Makassi de Bundes, mon frère et ami, pourquoi pas, à Maître Gaël Kiziki, les connards en toge, Maître Gaël Kiziki. Merci surtout dans bateau tout, disposer qui tombe pour Orlando Bissot. Pourquoi pas, dans l'équipe Mobimba, Afrique et la télévision. Merci à Richard Tessa, au hasard derrière la caméra. Teka. Richard Tessa, Maboko Ezo Salanano, Maboko électrique. Ye nyonso yo sala, Maboko makolo mukongo. Nyonso, Ezo Salanano, Richard Tessa. Ah, Richard, non Mukongo. Juma Claude Bols, Montréal. Marabout, babia zo comme marabout kalamingi te. Abanusela to badwa ou mutoza na posa dwa ou aluka Juma Claude Bols, musulman. Ah, comme un imam, hein, après comme un marabout, ça pour ça. Merci vraiment à la voiture tour la Negbiso. Je pense que tout le monde est bon au prochain numéro. Bye bye. Bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.